Ce qui concerne Bétani. Oh, nalobi na wa examen ndengete. Oh, bino bozobo kila ngambo kila pon. Tiens, tu me l'as. Te ya ona tune. Ezali kamba wa mbote, il faut bolo bolo ngona mitu na bino. Ezali kamba wa ebeta te, ezali kamba boketu. Wa mbote, moto tout a cosime qui responsabilité na ye. Pour voir baza ko vendre toi zo mobiliser non, moka kenda république n'existe pas. L'État n'existe pas. Il y a un problème, il y a diaspora. Il y a un problème, il y a bakolo mabele, balakisake non. Balamo bamoni tozo ke les ma guerre civile les a partout. Makamo na banai kolba, makamo na lobaka pardon, makamo na lobaka chaque jour. Yango ekomi ko. Kopisama. Kala mingi te guerre civile ko kotati na Kinshasa na ba région nyonso. Ebeta te, ça ne regarde pas. Et là, oh, il m'a freiné à côté, tokende qui en France, et les 16 décembre, non? Ouais. Les 16 décembre, ils ont terre au vent. Les premiers, non, paysan. Hein? Les premiers. Donc, tous les gens, ils nous sirent. Oh, mon congen, gouma, mon kasa, cornebef, etc. Dès qu'on a tous les gens, Nazalana, commandé, sona. Moi, on a vu que Yemba, tu Yemba, Mboka, tu Yemba, Este. Bon, ayi manon zimbwana po ya lobaki peuple ya ba Rwanda na bango na problème te abana ko beta ngona Kigali pa na bango omon petona moko biso to zong se na Rwanda to tike na frontière bo ko zo di konki na bino yeku to bo mete na tombole kama na lito iti na aéroport antile na ko tike na frontière ya Kiseni moi en poukou d'abord au monde ba poukou mo ba tom na gérer yena ko benge tom mo ba gérer il siri il top gérer na ko zeka na litoya na tomboli ka bo po mona siba ki ngonete na mona ka esende na ko tike ka na aéroport ba kende pa na ko matina frontière kati sada na mona ko suma kolona wate non ndeko na ngai tozo bundela. Merci beaucoup. Les premiers, le 16 décembre. Bonjour, bonsoir, on a la sur la télévision. Bonjour, bonsoir, santé pendant dans l'émission. On a toyé likamboya bokechu. Oyo azali ko mobiliser bande konyo son en Belgique et sika pi fali ipo pas di Cap la Merveille à Kobeta Aigle koloba yo arena. Alors ndeko na biso oyo babengi bokechu yambo azali ko mobiliser ba jeune oyo bazali décider balingi culture bango ezonga partout kaka ndenge ezalaka bandeko na ngai eloko nini oyo eza ko empêcher bandeko ba résistant ba combattant après avoir ko boycotter musique 10 ans 12 ans 13 ans et umeli ba jeune garçon ba komi kotomboka baza ko ma culture par rapport lelo ndeko boke choza koloba aza na posa ya éducation ya bana et yemo ko azo finga ba konzi mboka yemo kututuzo bate eloko nini o aza ko bundela parce que il fallait alobela biso ba biloko oyo azali ko bundela lelo aza ko yembela docteur Mukwenge azali candidat oyo akoma non président est-ce que c'est normal alors lelo ba jeune balobi papa baololae tika musique ezonga baza ko respecter par rapport ya bana oyo ya bokechu baza la France ta bande konae alo bana oyo bae par politesse bandimi appellation oyo akute bango basololi mais na kati na bango bandona boyoki ndenge baza ko lola bokechu yambo eloko esa ko se passer azali koloba tantôt musique ebeta nango ata ebeti eza problème nanga te eza problème ya moto à se prendre en charge par rapport ya combat azanango bande kotala ndenge bokecho kosala aza kotia embrouillement na mitu ya bato azo comprendre azali côté nini azali côté ya ba congolais ou be côté nini
pourquoi ko injurier mais pourquoi pas ko lakisa ba faille oyo ezali na kati ya mboka na biso. C'est très important mais a dit ko finga bana bazuye comme Tintin kaka nde bazo benga parce que pourquoi parce que aza komi pesa lisusu ba valeur te bande ko so bozongi sima moke bokomona combat oyo baboki tu osala à l'époque c'était combat loyal oyo batutu bazali komona que non il fallait bakota mais actuellement et comme eloko ba baisse bazo ba abonné batala ba fina bango et c'est ça toi a commis influenceur a susu combattant a commis ko influencer ba jeune oyo bazali kota la etala ndio sa ba photo na ye to il se sent à l'aise muto aza souci ya bandeko baza na est ba to est-ce que akosama ngo sala na to ya zo sala ba vie ba nani ba selfie na ye aza ko to a commis star alobi azaki musicien atiki muziki mais a commis ko combattre ba ndeko na ba ba musicien est-ce que mona wapi soda ancien soda abunisa ba ndeko na ba soda to akopesa bango un mot par rapport à la tactique ndezalaka alors ndeko na biso bokechu akomi na faille par rapport ya oyo azali ko bondela yango to lakisi bino tala ndenge bokechu rosala est-ce que azali sous combattant ou bien akomi influenceur to aza mutu moko na babone na ye ba olanda ye a profiter ko bénéficier et moi un plus oyo kota na YouTube na Facebook et batubo PCB mbongo yanga za kolia ezo sala pasi pema bandeko nanga ezo sala pasi pema pour toujours comprendre wapi bandeko oyo tuyebaki ya kala ba résistant oyo wane ko bunda pona makambo etali mboka mais lelo bokechu azali ko bunda pona intérêt personnel na ye ba pesi mbongo pa docteur Mukwenge abandi ko yemba nzembo yembi nzembo ba pesi mukelenge na ye akekolesa bana na mwasi na ye. Est-ce que c'est normal? Est-ce que musique est empêché à ça la makamonaye studio à côté aza ko ma musique aza ko yemba ngona langi nini aza ko yemba pona nini parce que za musala oyaye alobi atika musala mais azongeli yango alors ba jeune baza mécontent actuellement baza ko monaye baza ko sepela mais oyo baza ngona mitema ba jeune babi trop c'est trop baza ko comprendre eloko nini bandeko baza ko memela bango ya sika par rapport ya ko boycotter ba culture na bango tout le monde qui ba jeune ya France et na Belgique et Allemagne ba kine ko tambo na France par rapport ya ko revendiquer ba massacre na biso oyo za ko se passer na est mais na ba télévision européenne ba lobakango muke mais oyo Israël et comment qui lokola à tout moment et ba comme je suis israélien pour ba monde que kuana na oya biso ya chaque fois na est ba lobelate yango ba jeune ba kene ko réclamer que biso pe tous na droit ba information na biso et ba na pe koleka à tout moment lokola boti ya bandeko ya Israël tout le monde a payé ba information au ya côté ya ba tu ya Mali ya Burkina Faso Buena mais ya biso ezana ta monke yango ba jeune ba zalaki mobiliser et ba ko réclamer wapi na France mais pourquoi pas ba combattant ba zo même initiative wana mais bango ba komi ba influenceur ba luka ba twatala ka bango et ba kotsa mbongo na YouTube to Facebook ezali malamu soute par rapport à l'éducation et surtout ceux qui osali kolobela mokonzi ya mboka oza komona faille yo soki oza combattant yeba kopesa respect et pe kofinga te parce que kofinga bana wana bakosepela te yo papa ozo finga papa ya baninga eza responsable te loba oyo oza komona me bokecho yambo azalaka wana influencer kofinga ba président kofinga wana non wana eza façon ya kopasser message te yango bandeko na ngai bolanda tina suka makambo etali bana kolumana auto ya distraction kokota auto etangami ya distraction ba général obima na kaka distraction donc on dit tous les jeunes les 16 côtés de la famille papa s'il te plaît papa la maman a vécu la mboka et dans la distraction papa. Depuis l'école primaire, on nous apprend qu'il y a 26 lettres dans l'alphabet français. C'est de cette même façon que Jésus-Christ de Nazareth a 26 caractéristiques. Par la lettre A, il est l'alpha. La lettre B, il est le bon berger. La lettre C, il est Christ. La lettre D, il est Dieu. E, il est Emmanuel. F, il est formidable. G, il est glorieux. H, il est honorable. I, il est infiniment grand. J, il est Jésus. K, il est le Kairos. L, il est le lion de la tribu de Juda. M, il est majesté.
M, il est le premier-né d'entre les morts. O, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. P, il est le pain de vie. Q, il a fait 40 jours dans le désert. R, il est le roi des rois. S, il est le seigneur des seigneurs. La lettre T, si Satan est puissant, Jésus est tout puissant. La lettre U, il est l'unique. La lettre V, il est victorieux. La lettre W, les anglophones disent de lui, it is a winner. La lettre X, il est xénophile. La lettre Y, il est Yahweh. La lettre Z, Jésus est la seule personne qui a pu entrer dans la maison de Zachée. Je ne sais pas par quelle situation tu passes, mais quelle que soit la situation par laquelle tu es en train de passer, Jésus sera l'alpha et l'oméga de ta vie. Que Dieu te bénisse. Shalom.